clan Wenge on dirait boza na problème toi la guerre mo d'esprit na fali. Non, yende mtoto nga kotsa guerre to na guerre na yete. Ba tunde bazo ngaka ba komiselo ko moko boy non, pona nini? Non. Ba ene na ba beti concert ba toni si stade. Ba bazo lo ba ke non les andule génération na bango ba royal susute stade ngo ko tonda te. Ba beti ba toni si stade. Wengene ngezana ba respecta moto. Ba banga moto te. Ato zandengeni. Et bien te bat basale lo na bango bien bongo yo luka kaka bête noire ye elo ko sala en tant que journaliste et lo ko sala en tant qu'intellectuel les ali ko féliciter bande ko na ye tout simplement ko banda ko sala babilo ko wana pona azwa neti nini o mukili mo bimendi maki siko asa ne azo sala na siko azo neti nini qu'on parle en bien ou en mal de Wenge. Bah, on parle toujours de Wenge. Thérapeutique. Mon album Robin encore le matin. Tout le lobby pendant que BCBG album Robin album à le matin. À Yoka, l'album tant que nano bébé. Balle de match. Surtout citoyen bas de la série ça. Le commis aux arabes patron. À ça qu'à signature kaka. Peut-être n'enga qu'il y en a qui n'ont ça là, je sais pas. À ça qu'à signature. Comme ça, disque bima. Tout le monde a la présence hérité Watanabe et puis Barry, tout le monde a hérité Watanabe. Il y a un matin à podium. Tout côté qui, 8 personnes. Que ce soit billet à $100, 8 personnes. Tout ça qui wana. Sauf que je n'ai qu'un qu'on me présenté kunate. Jour wana na mi comme ça fanatique comme tout autre. Na mon appel na tala kandoule. Pourquoi batonyoso? Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Duo des Stars présentée par votre humble serviteur Die Lomata. Je dis d'abord un grand merci à abonné tout à Congo Révolution News de Sarabino ici. Actualité oblige parce qu'on reçoit aujourd'hui pour vous Rio de Janeiro, l'un des attaquants du groupe Wenge BCBG de Bin Adam Motopamba Papa Chéri. Avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à tout au Balan de Congo Révolution News, pourquoi pas aussi à Michel Kombe, Aigle Royal, là je pense directement à Fabrice Ndekane au Forum Moulin, à Bossani Pété, Bruno Lubik à l'argent propre mon vieux, à Tchongo Naïmen, était avantageuse patron, pourquoi pas aussi à Boss, Gauss, Kébé, très fort. On a rappelé les Boss Live, Juma Gauss, mon amour Kena Bambon, pourquoi pas aussi à Fils Écosse, monté ma chimène, depuis Lucapa, à Bossani Pété, Chouna Chanel la parisienne, la Moni, on a Karine Manessa. Karine Manessa, pourquoi pas aussi à Domitil et Makenja, il y a eu un Wana. Tout sur la vraiment Rio de Janeiro, grâce à caméraman Nabiso à Rofung, la large, tout sur l'invité Nabiso à Lelo Rio de Janeiro, à qui je dis bonjour. Bonjour. Bonissa. Ouais, ça va.
Ouais, ça va donc. Merci de l'opportunité surtout sur la mois d'Imi concernant l'actualité de l'air par rapport. Tout bananon vraiment des balles la charte bien ordonnée commence par soi-même. Boni basango ya wenge BCBG des bina de Yamamoto Pamba. Boni basango ya balle de match. Ouais, BCBG ça va vraiment donc les lots de toi en concert. À trop na bisana à Paris, à d'autres avions Lelo. Donc tu écoutes un PK Lelo, toi on a concert PK Lelo. Donc BCBG ça va. Balle de match, si tu y es mbadi à tosiri ça. Le commis aux arabes patron, à sa signature. Peut-être qu'il y a un salle, je ne sais pas. À sa signature, comme ça disent que bima. Donc comme il y a compromettre surtout promettre déjà trop. Donc boze la kaka, comment on a brusque kai bimina. Ouais, donc je pense que bateau beaucoup melenga pour la masola balle de match. Bozi bena réponse dans Arsène Moussei, Nouvelle Énergie, Malik Arafat de Londres, il y a Willy Moucheni, Code mondial. Mais ce que tout sur la paix, Rio de Janeiro, aux Wenge BCBG, mais réunification du solo, parce qu'on a la joie mais le solo est à réunification à Wenge 25 ans après. Koutani, petit concert na Pullman, petit concert na Stade de Martyr, na Ebité, selon yo idée on a réunification puis concert on a avis na yo au Rolobani. Non, c'est une bonne idée, une bonne chose que Bazaki Sende parce que séparation c'est douloureux. Bazaki Sende mais Bazongani vraiment c'est vraiment une très très bonne chose. Et par exemple dans domaine surtout, ils ont des politiciens dans le domaine surtout, ils ont exemple bien à suivre. Donc voilà un exemple à musicien. Monsieur basali lo moko ya bien et d'ailleurs quand na podium na bango wana bazana basangisi bikolo nyonso basangisi baluba baza wana bato bandundu baza wana ba Congo baza wana ba Swahili baza wana Bangala donc vraiment c'est vraiment une très très bonne chose donc voilà c'est vraiment un geste moko noble. Justement, il y a quoi applaudir. Voilà. Justement, il y a quoi applaudir, mais le mot tout le monde qui a binotu bana o ya clan. Tout le monde a la présence hérité Watanabe et puis Barry tout le monde a hérité Watanabe. Il y a pas comme tamatin na podium. Na habité net yo kendagité c'était dit à quoi pour tu vois qui balance qui message pas le roi de la forêt officiellement na ndenge ya message mo verbal na télé qui bana tu ya clan ba roya mais bino bo mona na tout le monde na été pourquoi. Non, biso tozalaki na madame nanga na masa nangai John Mwanzia aotaki est ayaki to kotaki tozali 8 personnes to soma ba billet na biso billet à $100 8 personnes tozalaki wana et puis Rio TV ezali représenté na nini wana sauf que je nakene comme me présenter kunate jour wana nalingai nami comme ça fanatique comme tout autre na mona pays natala kandoule pourquoi bato nyonso voilà. Ah voilà donc je pense que ceux qui wata za kuna pour akendaki ko se présenter en ba mena ba maki oui akendaki ko se présenter ka zape wana mais ngai na sa ki bongo tenga sa iloko ba fanatique nyonso na zaina kuna na nini kuna VIP kuna voilà na vana na wata ndule comme tout le monde voilà. Ouais, au fond d'agir au talandou comme tout le monde dans le lobby mais après concert tout le monde peut botti moi ba guerre ndenge zala rare venu moi wengi bon message non déjà ba guerre moi ba ja wana mais avant to kota déjà on est dans ba guerre wana et ozo landela sur la télé ba musu ba lobby selon yo concert ndenge kota ki wana parce que biso to zala ki wana concert ndenge kota ki wana côté nini mona ba faille zalaki mais pourquoi ba doit tout dans côté ba faille pourquoi beaucoup tout dans côté bien bala mon côté bandi dans la faille le bête noire pourquoi faut que ça la publicité à ba faille pourquoi na habité na préféré que tout une question ni nango monaki ya bien mais pour na ba faille ezaki que ba promettait biso conseil banda 15h et si la 17h mais ba conseil ko banda après 17h ça c'est un de deux il y a eu plein de temps mort ezaki ebele so nzembo esili po nzembo mosusu banda en tout cas eza kozwa temps eloko na moni mais mpona concert elekai bien bayembaki très bien basalaki mpe bastratégie na bango très bien en tout cas vraiment coup de chapeau.
coup de chapeau nde olobi wana mais que lelo toomona après concert wana tomoni bazakari babimi balobi esengeli baloba par rapport au concert à Wenge nayebi te air yo olandi bongo atake mwana clan Wenge selon yo avini ekozala ndeni. Non mais eza bien te bato basali eloko na bango bien bongo yo oluka kaka bête noire eloko na otoloba tout au début non ye eloko akoki kosala en tant que journaliste eloko akoki kosala en tant qu'intellectuel ezali kofélicite bandeko na ye tout simplement kobanda kosala babiloko wana mpona azwa neti nini po mokili mobima endimaki sikoyo nde nazosala wana sikoyo azozwa neti nini nayebi te donc mpona ngai eza mabe akozongela abanda sikoyo kofélicite bandeko na ye ozala geste moko noble voilà. C'est un geste noble. Est-ce que lelo tokoloba pe clan Wenge ndere boza na problème soit na guerre mo d'esprit na fali? Non, ye nde mtoto nga kotsa guerre, to na guerre na ye te. Nga kotsa guerre. Hein? To na guerre nani? Na fali? Ah non, même pas. C'est notre frère. Fallait après biso, après 4x4, ye perche libaya zobeta concert na stade Trozala. Voilà. Aux Hollandais, on le voit, mais Mikolo, on dirait, Netsiga, Papa Chéri, na fallu, on dirait, on dirait, réponse. Tunde bazolinga bacha bongo. Sotani émission ya frère Nabsomo, oh Papa Chéri, la taille jogging mo ya bleu. Mais attends, il combat fali, attends, il combat faire. Mais tout ça, l'anda émission. Bah tunde bazolinga, bah commissaire logo moko boui. Non, pourquoi nani? Non. Bah ene na ba beti concert, bah toni si stade. Bato bazolo bakeno eza ndule génération na bango bakoya lisusu te stade yango ekotonda te babeti batondisi stade ye pa lobi azobeta tya libaya bien eza bien mpo weraso na beta baconcert wana tondisa bastade Papa Chéri kutu n'en parlons pas ye mpe so asali ndenge bango basala mabe eza wapi mabe eza te voilà. Mabe eza te voilà nde olobi wana parce que toyei kozwa yo juste interview mo ndenge olobi mabe ezali te mpo biso tokovanda wana te ezaka justement baéclaircissement oyo bafanatique mosusu bango besoin ya komona est ce que ri ndenge oza wana yo moko en soi selon yo est ce que baekona nde biso tokomona lelo plus de dizaine d'années mokolo disque ezobima te et puis eloko moko boye mpe prese alobaki tolandaki na émission mwasango abi après bango génération ebotama nano te ezala te yo sikoyo atake émission so évolue nano na Wenge BCBG nayebi te avino yo kozala nini mais eloko Papa Chéri alobi nga na kontredire yango ndeni Papa Chéri c'est mon maître moi j'apprends chez Papa Chéri tolande mpe eloko moko boye orobi na ote koloba par rapport à quand même la tenue lobby qui a rien à voir entre Falina clan Wenge mais il y a le bagage le mot on dirait ça va leader on sous ça le ça attaquer ba petit ba évoluer mais bon album depuis balaga ba depuis des 10 ans on maté donc déjà ba kene na déjà ndinga ba côté no le mataso kutana channel photo ne déjà kene on dirait à s'attaquer kaki na Papa Chéri na ebité ce que yo ce que le rabon ezaki ba tuni ba lui bo yo attaquer soldat ya Wenge okolo bani ah makambo album Robin encore le batin tout le bip na BCBG album Robin album a rolo batin a yoka album tant azai nano bébé album a BCBG ti le lo yoka a rolo batin même mokil mo pe rolo bangote misa na biso album ti bon voix bon besoin on luka rio pourquoi parce que ayemba na album so contre-temps ezali est-ce que faut se moquer nango on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins so contre-temps est-ce que faut tellement la contre-temps non yoka album a BCBG morote non bakolo bangote wana bina donc pas ta cause mikolo ezaka thérapeutique kaka qu'on parle en bien ou en mal de Wenge on parle toujours de Wenge thérapeutique c'est la mono ndeke lo ngo idéologie on dirait la musi Wenge mais oui c'est toujours la redémarrer c'est ça on redémarrer magam on s'en fout on a du pétrole on a du gaz on s'en fout bon ba bozo redémarrer c'est que ndou les aki non ya la tonne la muka ki tetendo mais bino mo ba journaliste ni bolo ba ke musique kiti boya bolo musique na bino kiti musique kiti ya ngono zo Papa Chéri bino na baninga na ba vandi ba bino to redémarrer
Yo babo redémarrer le loba ba Hollande swing parce que c'est là yo rioza de mon clan wenge et lo nino clan wenge apporta plus na musique na biso. Ah papa oh question zo tunande yango wana na ebité parce que il y a certaines personnes ba clan wenge apporta mais et détruire belé pe na musique na biso. Et détruire non détruire les lo ba jeune tout le monde o bazonga pe ba sala soki ndeni soki wenge te banga ba sala ne bazana te banga ba emboîter les pattes wenge ne mute pesi goût wenge ne mute pesi que nos musiciens faut pe ma vrai musicien faut yemba bien musicien faut bina bien musicien faut zana moi c'est bien ndakwa bien camion bien wenge ne mute pesa goût hein papa magama oyo babi wenge peka mutememi esprit ça que Rio de Janeiro a monifié mo ba mukolo alele lituta bude ko chrétien ba budu bani wana wenge natala nini moko émission moko Blaise Bola souligna yango aloba wenge ndenge zana ba respecta mutu ba banga mutu te atoza ndenge ni mais pour na respect ba respecter yo babanga ande mutu te ko bato nde ba confondre ozo confondre ba kola mana éducation a bien te bazo confondre wenge ba respecter ande mutu voilà. Bon, on a évité de chuter déjà malé mais selon yo moi on a bien faire gola bakanga qui mais nazo qu'on dirait calamité peut-être dès la semaine prochaine à vous à libérer on a évité parce qu'on a pas parmi on dirait bah monsieur mon la sanu monsieur qu'on dirait au soutenir payer moi trop mais oui soit bimi na osepela makasi na parmi bato ba fanatique à voir faire ya musique nae biso ba fanatique ya musique à faire to osepela faire gola na lancer message soit fort aux premiers musiciens aux incarcérés ba monsieur bazala papa bazala incarcéré mais suka bimaka ka a continuer à faire la bonne musique nae. Donc on est de cœur avec toi, sois fort, voilà. Voilà, sois fort, on a évité de chuter déjà comme on a souka, mais ce qu'il faut ça plaisir na ba fan tu. Il y a BCB show bazolando et pas na parce que c'est une première peut-être balando et pas na biso na Congo Revolution News na évité stoko zo nini extrait nini ya solo voko to moi elo mo boya bien au sala biso pour ça plaisir pour te désannoncer quoi. Mais bon ka elo quoi. $1 mutombo lako umana malu jibaka kambela. Wasungula kajigagola Patrick Jamba mulunda wa bantu malen mulangala mugaji mwana jiminu papa chéri bembiana pena bintu wa bajina bio éternité ya bolingo atanzo te kufi amour réseau vivre ata dans l'au-delà na kotinga mokaka Julie appela bifunda bolingo ateza kilo jamais bako memi sayango na porter wow ce qu'on a ninga mingi ba solo voko po ya onde sala nga bien ata moko ete nangisi moko pena ya mwa kale sala nga pe sou bien mwana mototo melise libele na butuna tongo tangwa kola mukako tuna wapi baboti baye Ernestine Mambwenya tayonke de voilà. Ouais, voilà ce que tu citais question sur les arara entre faire na fali mutuni no mona rap na relève ya ndulelelo te wana question ko tuna Rio te tuna ba fanatique wana question Rio te bande wana ba nyo simbale ba simba ba yemba bien ba sala la musique na bango très bien voilà coup de chapeau na bango félicitations pe na bango voilà. N'habitez pas mbote sur par rapport à balando et puis programme à Soukana monde de la fin par rapport à émission les locaux. Non, moi Soukara bon continuer toujours ko soutenir faire gola ndenga zana na place à bienté bon soutenir et puis bon soutenir pe wenge BCBG for the best of the old speak number 1 for Mukongo no bon soutenir yango voilà. Numéro nangai zali 09 98 85 26 63 dans la chaîne nangai Rio BCBG TV bon continuer à soutenir ngai je m'en vais par saluer Guijou Maël le leader de Dallas na pesimbo tatro na Patrick Chamba le millionnaire japonais na pesimbo tatro na Ibrahim Nzimba na Kolosi na pesimbo tatro na
Popo Kalonji napesi mbota trop napesi mbota trop na Guilé Kapongo napesi mbota trop na Guilé Kapongo napesi na Janvier Lopez napesi mbota trop place Azali napesi mbota trop na Sorozo Mirozo Masanangai en direct Serge Pava napesi mbota trop place Azali Madame moi ebele napesi mbota trop na Igonzanga l'aigle de Kawele Igonzanga Mobutu napesi mbota trop place Azali Roger le combattant na bosani yote voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était la Rio de Janeiro, l'un des attaquants du groupe Wenge BCBG de Bin Adam et Motopamba. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. On a battu tout le sur la Congo Révolution News. Pourquoi pas aussi à Michel Kombe, Aigle Royal, à mon vieux Bruno Lupika, l'argent propre. À Shona Chanel, la parisienne, à Bossani Pété, Malik Arafat depuis Londres, Junior Chitea, depuis Durban, Rodrigue Matin de Master, Aziz Aloukou, on a battu tout. Au balandi, on a besoin de like, de commentaire, Nabino. Et ça, c'est énorme plaisir. Quant à moi, on se revoit à la fois prochaine. Bye. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.